to bandaki ko bundisa ba dictateur o ba bomi mboka pendant 18 ans. Si to yo ko gagner les élections. Mais Martin Fayulu y a yeli biso tribalisme pour diviser Bandundu na Kasai. Na yebisa bande ko Bandundu, je suis de Bandundu 100%. Si M. Martin Fayulu c'est notre frère congolais, pourquoi bakeko créer na Obeminaku bakeko signer un ensemble miniembre comme un territoire ya ba Rwandais? Mais avec le temps, le président Félix étant un garant de la nation, c'est lui qui gère les institutions du pays. Tosenga qui n'a des communistes de l'économie à la quitter, puisque c'est un monsieur à travailler dans la vision, il y a Kabila. Batouana, Batigala ko changer mon frère. Ce sont déjà des Kabila. Donc c'est ça. Mon frère, aujourd'hui dans notre capitale, il y a RDC, Tozana Kini Bopeto, Teza Kini Poubelle. La raison pour laquelle Ngaï na yebisaka monsieur le gouverneur Gentini pour la qualité salité ya RDC ya capitale ya RDC. Il faut ba chef de riz. Ba pesa bango ata matricule ya muke. Puisque chef de riz ye muta yeba ka chaque avenue. En Europe, ceux qui ministre a travaillé bien té ba salaka audit comme inventaire. Au sali bien té ba longolo ba tie mususu pour asala o ezali vision ya peuple. Vous comprenez? Mais biso zomona ministre azosala 5 ans na gouvernement, mais ba congolais baza ba médiocre, ba congolais souffrance ya passe ya kozanga kolia, soko tali ba santa ba congolais c'est pitoyable. Mais ministre a komi ko tambola na ba cortège aminen mutuka ya climatisé, ben biso tozo souffrir. Oui, na mi présenté Nazali Moko ya IDPS o babengaka président Mboloko ni mama yele toza pe wana toza ne loko moko peto fungoli babengango Bandundu Sefati eza Asbel ezali leader nango Semboloko ni mama yele pona ko lakisa batu keno IDPS ezalaka ya baluba pamba te ezali na Bandundu bazali ba Kongo bazali yango moni ngape na fungoli eloko babengi Asbel Bandundu Sefati pangina betu Asbel wana nanu ezali vision nanu liboso ko soutenir mukonzi ya mboka Fati Beton pour topé ça y est majorité en 2023. Et deuxièmement Asbel wana ezali pona ko lakisa bande ko na biso yo bazoko mibenga ke bazali batu ya Bandundu ke nona IDPS ezalaka ya baluba te tous les bekolo bazali yango moninga pe na fongoli Asbel o babengi Bandundu Sefati donc pangina beto. C'est ça. Mais en 2023 naza wana toujours na kozala pe candidat na députation Oyo na kotia pe libaya pour na kopesa mukonzi ya mboka majorité parlementaire. Maintenant, je voulais dire quelque chose pour monsieur le gouverneur Gentini Ngobilambak. Le travail c'est bon, mais d'autre part c'est mauvais. Pourquoi? La raison pour laquelle, quand je vois embouteillage depuis le matin jusqu'à présent, ezali mal gestion ya gouverneur ya Kinshasa. Alors, la raison pour laquelle Banzela oyo monsieur le gouverneur a fungoli to bandina nanzela ya Kikwit jusqu'à présent et salamité et silité monsieur le gouverneur a suki wanate bayeko fongola nzela ya Sayo et silité bayeko fongola nzela ya banda yolo médical ti bongolo nanu et silité même pont wana rien du tout kiton bongolo to yeli susu kauka ti kimwenza et loko mon côté et toutes ces choses mon frère et kokiko et bandiko créer maintenant embouteillage et totikali kaka na entrée moko poko na victoire ezali Sendoué maintenant quittons de Sendoué pour atteindre victoire osomona ke mitukezo uta victoire prince tikali muke na ba transco na ba remorque e koma ko tambola na moi donc ça mon frère c'est pitoyable yango to senga kina monsieur le gouverneur Gentini Ngobilambaka bon musala ezali malam ko fongola ba sentier mais avant de faire ça il faut avoir la manière ya kosala la musala pour peuple azala na benketir te. Vous savez toutes ces choses là et ko fingisa mukonzi ya mboka. Vous comprenez un peu? Et sali biloko ezo fingisa chef de l'état tozo kotala ndeti ndeko na biso ya ministre économie oyo a publié ki awa bakosomba carton ya Thomson na $10 et jusqu'à présent rien du tout. Nyonso wana mena ba congolais lelo batali ministre wana te mais
bakomi kofinga président de la République que ya lobaki tokolia ba Thomson quartier kozala $10 et jusque là mon frère. Voilà qu'aujourd'hui dans l'équipe on a expliqué ba Congolais, tous ces gens là ce sont des kabylistes et tous ces gens là ce sont des gens oyo ba ko combattre vision ya Mokonzi Mboka. Alors je voulais dire quoi? Monsieur le gouverneur, Moussa Lazo ça les a bien. Mais ils allaient malamuté. Ba fongoli nzela ki kwiti. Esilité. Ni mabanga bachete, batiki. Ba longo wana université ba yoko panza lisusu. Ni mabanga bachete, batiki. Ba ye ki mwenza même ma. Ba ye entrée ya victoire. Oui are mabaya. Ba panzi bandi moko ti victoire. Et pour bien information mon frère. Na minute soki mbule beti na victoire. Kadi Mabroukoumès à Kalam. Mais je te dis Kalam aujourd'hui est dindi. Bah immeuble nyon soit non la place à l'artiste on a tout. Et comme maille mon frère pour au quatre ça il faut même mon âme con. C'est pitoyable. Mais c'est ça qui t'ose senga monsieur le gouverneur Gentini Ngobila Mbak. Bon, je vois comme si gestion il y a gouverneur Ngobila et Zalim mal géré. Puisque jusqu'à présent, Ponanga, ça c'est mon opinion. Wana na lobby Ponanga, et ça pona yo journaliste. Jusqu'aujourd'hui, Kini Bopeto ba yebisa kibiso. Mais le lieu comme Kini poubelle. Or Kini Bopeto ezali ko kombo la prince. Kini Bopeto ezali il faut monsieur le gouverneur azwa batu. Bakota na ba terrasse parce que ça bouché. Et puis Kini Bopeto wana ngana senga kana monsieur le gouverneur Gentini Ngobila Mbaka. Na bwania ya ko gérer capital. Il faut qu'il ne peut pas marcher na to tchangona oba bengaka hygiène to classangona commission moko ya hygiène et kota chaque avenue chaque adresse chaque quartier voilà oba bengi kini bopeto mais kini bopeto ya monsieur le gouverneur Gentini je vois comme si sukiga ya kokombo la prince na bakombo ya banjete bana bakombo lititi na poko bazuba 2000 francs tout cela pendant ko fingisa Mokonzi Mboka. Or Kini Bopeto il faut abandonner adresse chaque avenue. Broukoumès nyonso azwa ba précaution. Chaque samedi azoleka chaque avenue chaque quartier. Oh ya sali Kini Bopeto te en tout cas il faut azwa mandat. Parce que les convocations mais c'est ça. Mon frère aujourd'hui dans notre capitale, il y a RDC tozana Kini Bopeto teza Kini poubelle. La raison pour laquelle ngai na yebisaka monsieur le gouverneur Gentini pour la qualité salité ya RDC ya capitale ya RDC. Il faut ba chef de riz. Ba pesa bango ata matricule ya muke. Puisque chef de riz ye muta yeba ka chaque avenue. Quartier ya zali akoyeba ka avenue oyo. Il faut salongo ezala. Puisque chef de riz soki abandi côté ambola. Boy ayena lupangu na yo osali musalate. Akotika la convocation. Il faut ya kofutamane. Mais moi je regrette beaucoup. Je demande même le président de la République. Il faut ba chef de riz wana ba koma na valeur. Pour Kini Bopeto wana ezwa succès. Mais Kini Bopeto suki kana ba Broukoumès azui piri ba petit na ye ya quartier apesi bango ba 5000 ba yena ba kombo na butu ba kombo le prince mais soki botali na terrasse milange tondi ba sase c'est pitoyable mon frère. Et tout cela pour na kofingisa chef de l'État. Voilà qu'aujourd'hui tous ces gens là ba bomo mboka pendant 18 ans. Mais aujourd'hui avec le président Félix il faut ba Congolais ba comprendre que ba nani ba bomi mboka. Le loba wuti ko yebisa biso ayibi 138 millions de dollars américains. Oh yebanda ko kende na famille Kabila. Vous comprenez? Maintenant soki mbongo wana ezala ki pona trésor public ya RDC. Pona ba Congolais. Est-ce que Kini Bopeto wana toko lité peseli. Voilà qu'il y a senga ki na monsieur le gouverneur Gentini. Il faut ba chef de riz ba koma na moi valeur. Ba lukela bango ata moi esika mo ba pesa bango ata prime. Puisque soki bo encourager ba chef de riz ba kozala na ta ko landela makambo Kini Bopeto. Et puis pour bien information. Moi j'habite un peu vers Matete. Au quartier Mboloko, soki na côté na quartier nanga. Quartier wana etongama depuis Belize. Mais aujourd'hui il y a des gens au bawuti quelque part. Des voyous, des coulonnaires, bakatange wana na ba Rwandais batondi na quartier batende, ba komisi quartier na biso salité. Vous comprenez? Voilà que to sengi ba chef de riz
ngobila lukela bango ata manière ya kopesa bango ata mo espace moko bafuta makata $100 soit $50 ya pamba po ba s'occuper na makambo ya Kini Bopeto po Kini Bopeto esuki na balabala te na boulevard te Kini Bopeto faut kota adresse par adresse quartier par quartier ndoko mona ki sasa ezongi ndenge ezalaki kala Kini label mais aujourd'hui Kini poubelle donc nous place wana toza contre pour monsieur le gouverneur mais likambo ya embouteillage ndeko eko sala nga passe awa tozo kende. Non, koloba 8h depuis 5h du matin. Puisque j'étais à Kitambo depuis le matin, moi-même j'ai vu ça. Et puis faut mona Kito Kitambo pour na victoire. Mon frère, n'a foutu 5 000. Maintenant l'on victoire pour Komawa 11 000. C'est 2 000 francs. Quel pays et Koko Tambo la chaque année Congolais allez là. Donc nous sowana bango bazali pona ko saboter vision ya chef de l'État. Oui, pour Nangaï étant que Mboloko ni Mama Yele, il faut le chef de l'État, ce qui est commis janvier à la remaniement dans les institutions nyons. Puisque vous savez, en Europe, ce qui ministre a travaillé bien à salaka audit comme inventaire. Au sali bien balongolo batie musus pour asala o ezali vision ya peuple. Vous comprenez? Mais biso zomona ministre azo sala 5 ans na gouvernement. Mais les Congolais sont médiocres, les Congolais souffrance ya passe, ya kozanga kolia. Soko taliba santama Congolais c'est pitoyable. Mais ministre a komi ko tambola na ba cortège aminen mutuka ya climatisé, ben biso tozo souffrir. Ngai na sengi na mukonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, mwana ya B52 mukonga njoko. Oyo babengaki Etienne Tshisekedi wa Mulumba atikela biso monument héros national na norakaye trop. Un homme ça suffit de loin. Je voulais dire quelque chose pour le chef de l'État, pour Nanga. Ça c'est mon opinion parce que tout ça na démocratie ndeko. Pour Nanga, il faut monsieur le gouverneur Jean-Tini Ngoblambaka, ce qui a mis qu'il changer de travail na yete, il faut la quitter na gouvernement ya Félix parce que un gouverneur incapable de travailler, il a réaliser vision ya Mkonzamboka. Et puis na koyebiso pour bien information, pour moi que tous ces gens là, ce sont des malfaiteurs, ce sont des médiocres, ce sont des microbes. Tous ces gens-là, côté la vision ya Mokonzi ya mboka, Kini Bopeto ezalaki bonheur, oyo bakoki ko engager ba Congolais, bazo son un fisc par fin du mois $100. Mengobila azu Kini Bopeto na pire ba petit na ye ya boîte. Atie bango bazolia musolo en désordre. Yango to senga kina monsieur le gouverneur, beaucoup de respect pour la vision Mokonzi ya mboka. Vous savez nous l'UDPS, tant tolobaka, tobunda lit pour l'état de droit, la démocratie, le peuple d'abord, ce n'est pas un slogan. L'état de droit, et c'est là qui slogan, oh Kabila bayemba gina bomobutu babombi yango na poche. Mais aujourd'hui, Félix a réalisé yango. Na moni la carte d'état de droit aujourd'hui, M. Kamber a en prison, directeur du cabinet du chef de l'État. Détournement, il y a fonds de biens publics, il y a l'État. Ndele lois en prison. Na yoko mona M. Jamal, yango yo qui progrès à Tunaka. Vous les Congolais bola kisangayi. Où se trouve compagnie Samibo et Zala quitté. Mais aujourd'hui avec le président Félix, Bama fait union surtout wana to bloquer bango. Voilà que Tolobaki, le peuple d'abord c'est quoi? Il dépend sabando bunda pour peuple congolais azwali payakolia social et quota. Mais aujourd'hui, je vois comme si le peuple d'abord est allé soutenir comme Ngobila d'abord. Le peuple d'abord est comme na Kotengama et comme tout d'abord sans Malukonde d'abord. Vous comprenez? Là, je te dis, mon frère, peuple congolais à Lingaka, il faut réaliser des promesses. On a eu le ministre de l'économie, mon frère, on a eu trop parler, tu peux tuer. Vous comprenez? Ministre de l'économie, il faut que somba carton, il y a $70. Jusqu'à aujourd'hui, année aussi, dis-moi, quelle commune a un carton, il y a rien du tout. Tout cela, pour nous finir sa chef de l'État. Tout cela, il y a un peu d'opposition. Mais avec le temps, le président Félix, étant un garant de la nation, c'est lui qui gère les institutions du pays. To senga ki na ye ndeko ministre de l'économie azala quitté. Puisque c'est un monsieur azo travailler dans la vision, il y a Kabila. Batouana batigala ko changer mon frère. Ce sont des gens de Kabila. Donc c'est ça. Moi na mboka salinga y passe. Élément oyo zo le kana kati pona likambo ya seni oyo zo yoka. Seni toza bien. Seni eza institution moko indépendant. Il faut to kozonga muke avant to kokota na masolo ya seni. Et loko ebomi mboka.
ambongo na chole bécole effectif Fatia Bomiango ezalaki coopération entre l'État na catholique. Mais écoutez mon frère, ce sont des réalités. C'est une coopération entre catholiques na l'État. Basala ki kopindenge nini? Catholique atongi bekoli na ye. L'État atindi batu na ye apesi matricule na ba arrêté. Vous comprenez? Basali coopération. Abino ngai nazana batu nanga yo tongi bandako na yo. Na bandako futa batu nanga yo pe nazo futa yo mengana loué bandako na yo. Vous comprenez? Maintenant tant que Fatia Kota lobi non. Il faut Congolais à bénéficier na mbongo ya mboka na ye. Gratuité ezali constitutionnellement. Ezali violation ya mibe côté. Mon frère, vous savez, moi quand je vois M. Kabila jusqu'aujourd'hui à Zalibanda, je regrette beaucoup. Je vois comme si l'état de droit n'existait pas. Parce que, oui, là je dis, parce que nous sommes en politique. C'est ça l'esprit qui s'existe. Vous comprenez? Biso toza parti, il y a démocrate peut état de droit. C'est ça l'esprit qui s'existe. Je vois comme si l'état de droit n'existait pas. Parce que Kabila, c'est un criminel. Où il a détourné Moussolo Yaba Congolais avec l'église catholique. Chole, Ambongo, Moussengo. Vous comprenez? C'était à l'époque, c'était une coopération. Où il y a ça la pona quoi affaiblir, qu'on nuire. Bah para Congolais, n'a pas minerval, n'a pas ya cher. Voilà maintenant aujourd'hui avec le président Félix. Alors, il y a la constitution. Au bino bokoma qui pendant bosalaki a vérifier lobi mais non gratuité ezali na kati ya constitution ya mboka. Boni ba Congolais ba ko bimisa musolo ebele ko tangisa ka bana lobi non il faut bana batango fait ndo moni carte élément za na kati copie ya mbongo na l'état abu Fatia lobi te na ko futa bino mais na zube ba bâtiment na bino ce que ba moni ke boboyi bozo ba bâtiment na bino ngai pesi ko na kotala tango ko sala examen d'état ba ma plombe banda ko bimawa et puis nana ko pesa bino ba arrêter. L'État est capable. Mon frère Tozonga Mouké, à l'époque, il y a M. Mobutu. Vous savez que Mobutu a Kanga Beko Lebele. Vous comprenez? Si aujourd'hui, M. Mbongo a fait la déclaration qu'il va récupérer le bâtiment, maintenant, l'État lobby n'a pas enseigné nanga. Ce que yo a tout tangisi banana yo. Banana va faire l'examen d'État. Nana pesa ma plombe. C'est l'État. C'est que l'État est capable de Kanga Beko Lebele surtout. Maintenant, le problème c'est quoi? Tango Ambongo nation le bamoni li solo Yakopi wane kufi. Ndo moni lelo ba yeko bimela na nzela ya Kadima. Et puis élément o yezolo ba manakati que non Kadima azali mutu ya IDPS jusqu'à présent. Jusqu'à présent. To tikali ko yeba te pe to yebi Kadima na IDPS te. Et puis deuxième élément oyo bango bazolo bake comment président César géré par Kassayen Seni pesa la géré par Kassayen. Or Kadima na kati ya masolo ya Seni IDPS a yebiyete pe eza institution indépendant. Ba confession religieuse ba kendaki bazalaki na kati na mbongo na chole. Union européenne, communauté internationale. Batu ya lamuka. Basangana ki mukolo yo tozo sala vote pona ko bimisa président ya Seni. Lamuka yaki unité tina salle de vote. Ambongo apesi ordre bakata courant. Abimili banda yambaka peli ya batu lamuka. Ba pesi ba traki na mbongo. Babi soki babimisi mutu moko boy azana crédit mutu moko boy o muluba bobo ya ye ba pesa ba ngombongo ndo monaka tango bazongi si confession religieuse ba ye ko voter mutu moko denika et puis Kadima c'est notre frère congolais mon frère c'est pitoyable quand je vois des bêtises comme ça oh ye commis tribalisme c'est ça que biso tozo senga maintenant il faut to barrer route to côté papa vous savez pays oyo congolais Congo hein. Excusez, Congo est un pays nano, il y a kotika les saletés pour la démocratie. Congo démocratie nano est vendite. Moi je félicite les Européens, occidentaux. Pourquoi? Parce que Bango démocratie est permis et vanda. Peuple a un droit à balabala ko déclarer du pas na bon terme. Mais Congolais, il sort à la maison pour la la marche mais pour la soulèvement populaire avec un sabotage. Regardez un peu marche ya Fayulu avec monsieur Muyibi la musiba dossier na ye. Shadar. Oyaza kamwa mtulo kona Muyibi. Alors, mon frère, bazoko yiba na ba dendo na mesa. Bato alamuka. Est-ce que ça c'est une marche? Et ça ba question na yote. Ba réponse no tengande. Soki ba ko kangande ngai. Maintenant, biso to senga gina mukonzi ya mboka. Ça c'est un conseil.
pour le chef de l'État. To senga kina mkonzi ya mboka démocratie faut ça na mwa mungu moko dictature pour ça la bien. Donc c'est ça la démocratie. Donc il faut oyeba que Allemagne, France, na États-Unis, toko comparer ngote na RDC. Nous les Congolais tozwaka nanu masanga ya makasi na diamba na whisky. Oyebi soki na baye diamba na tongo. Très bien Bombel, merci. So na baye noa na tongo, biso tant tozo tanga na université, so baye noa na université na campus, ovandi na ozo betela ba massa masolo mo cher, poto ya millier mo bien. Mais yo komana na poto te. Ozo mona ke soki biso tozo parler kaka chaque fois démocratie mon frère, bato baza prêt à saboter pouvoir. Comment saigner les institutions où ils ont présenté dans le monde? Biso idepes to sala marche. To tikala ko piller et loko montute. To bandaki ko bundisa ba dictateur o babomi mboka pendant 18 ans. Si to yoko gagner les élections. Mais Martin Fayulu yé ayeli biso tribalisme pour diviser Bandundu na Kasai. Na yebisa bande ko Bandundu, je suis de Bandundu 100%. Si M. Martin Fayulu c'est notre frère congolais, pourquoi bakeko créer na Obé Minaku bakeko signer une assemblée miniembre comme un territoire yaba rwandais? Ça c'est quel esprit? Et puis Obé Minaku c'est notre frère de Bandundu. Depuis Minaku azalaki président de l'assemblée, tokoki ko kendo na Bandundu. Ah nazana descente pour nazo ko planter au Niger na mboka na village na ko banda masamuna kwangu kikwiti na yekenge mukamu kibolo bamboka na ngana nyonso na sokota secteur et puis na kobeta vérité ko yebisa bango ke Bandundu c'est Fati, c'est notre frère congolais. Arrivons de Bandundu mon frère na komi na Bandundu mboka nanga tozangi na toilette même ya ko yambela ba autorité hôtel muto atonga mort c'est un magicien. Un magicien oyo azozera ta gouvernement te nganga mais atongi vrai hôtel na Kikwiti mais Muzito à l'époque c'est un premier ministre. Détourneur, il y a bien public, il y a l'État, c'est M. Adolphe Muzito Nzenze. Vous comprenez? Si aujourd'hui, nous, les gens de Bandundu, Totikali va refaire, il y a Kolanda Malandangoulou comme M. Martin Fayulu. C'est folie. Et j'ai compris aujourd'hui avec M. le Président Félix, Antoine qui serait de Chilombo, voilà qu'aujourd'hui, les provinces de Bandundu essuient le courage, enseigner à Béti, non. Avec Fati Béton, tout va bien. Bansena bazozo ba 400 000. Lelo, il y a des écoles on a bandou des alakines non réhabilitées. Fati a tindi tout banzela. Qui sont ici Kolokos. Entrée à Bandundu-ville. Ti nakati ya fleuve. Mon frère, soko talinzelo leli. Mais aujourd'hui avec Fati Béton, banda Kolokos ti Bandundu-ville. Nzela kitoko, pont ya kitoko. Voilà qu'aujourd'hui, tozu kurana Kikwiti. Maintenant yo zo yebisa biso ke muluba koki ko gérer république té. Wana pona yo puisque aux étrangers. Mais pour l'habitude, tant que nous sommes des Congolais, je suis de Bandundu, Félix c'est notre frère congolais. C'est ça qui a sabotage et salamina seni, je suis contre avec ça. Comment yo osa et opposants ont déclaré, mais aucun de l'idéologie n'a pas machette avec les gens civiques, bah qui n'a pas saboté seni. Ouane les sous politique est commis un de tribal. Mouké songa bampang na beto Bandundu faut bobi kabimai. Kanaboke landa Martin Fayulu yake ndoki. Et puis il y a Kendoki. Martin Fayulu yake mpangi na lobby au monde ndanga na olongwao. Je dois quitter ici les 8 12 mois. Na ko planter parti nini onise nanga dans secteur nyonso Bandundu. Kibolo, Mukamo, Vanga, Masmanimba, Kikweta, Masamuna, Kenge. Babwala na betu na nyonso Vanga. Na ko betela bango secret ya Martin Fayulu. Martin Fayulu aye pour diviser Bandundu na Kasai. Or, na Kasai to bandai ko benga mutu moko kombo ka songo. Azalaki muluba. To yeko benga kombo ya Lunda, azalaki muyaka. Yango moni muluba, muyaka soki aboti mwana ya pembe seka azalaki makangwa muluba. La raison pour laquelle babotama na kakuwapi. Hein? Na kasongo Lunda. Yango yoka babenga kasongo Lunda. Soki okei na Bandundu okuta kombo ka songo. Soki okei na Mbujimai okuta kombo ya Kasongo. Yebisa ngai kombo ya Madidi Keita Adjane. Et ça ouais? Ça c'est l'effet de Blaka avec le gens.
biso toko permettre te un monsieur Martin Fayulu aya kokotsa tribalisme contre baluba na bayaka toko linga yango yango yoki ngai je suis de l'UDPS na bimisio onjo babengi bandundu se fati mpangi na beto moshi kisalume merci seni bakendaki po basala sabotage mais toza na démocratie lokola police azalaki wana agent de l'ordre azongisaki bango bazongi bango soki balingi bazwa pouvoir tolobaki pouvoir ezali susu ya coup d'état te pouvoir ezali il faut tokena na maponami po o gagner élection soki o gagner nde oko zwa pouvoir mais lelo bango bazoyela biso babo mafati omoni yo muto so préparer bo mafati yebaka mukolo yo so préparer simba manduki kaka mukolo wana munduki kozongela yo tu dois mourir puisque bo sali 18 ans botikali ko répondre mission eloko moko ya malamu te. Aujourd'hui avec président Félix tout va bien. Aujourd'hui avec président Félix Congolais a komi ko pema na kimia to yebi ke soso to liango ande Fachibe Kabila Kaya Fayuluze Muzitubu Oboyolo Kisalume qui vivra bakoyoka nini okotuna ngulu atuni mema kuna na ngambo asali nini soki omoni awo bayoka te sibra braza pezako kuna na braza soki olembe omelisha avec le coup olanima dilusi bosali ba système ebe pona yo masolo ya Kongo abu pona nini yo wela ka RDC yo za Sénégalais oyaka koteka makasa na pétrole otika kopo wana pona zonga na kopa pétrole boye to boye te tozana kata base ganga base Fachibe toko yebi sabino secret ya politique tigela ide makambo ko bina na ko yemba tigela Martin Fa muyibi munne ndoki munne nganga ngeta fatina su pema okoyoka awo kutani na mboloko benta wabima nge muzitu ngeke songa betu ngeke mpangi na betu abanduni oui mais Adolphe muzitu nzenze yebisa ngai osomba 400 maisons oyo sana ngona kisasa osana 350 écoles privées mais Adolphe muzitu yebisa ngai na province na biso abanduni kikwiti Kasamba otonga nini oyo bato abanduni bakobetela yo mabo lelo oyo bino bofinga ki muluba ko gérer république te le même muluba wana lelo atongeli biso kikwiti tala stade mon frère lelo ko beta secret na bomba ngozela wera beti misiki na kikwiti apesi mbongo po bongisa stade ya kikwiti muzito azwa mbongo wana na libumwe na Kabila est-ce que mutu yabo ya lingi province na ye lelo avec Fati Beton stade ya kikwiti masolo kito obeti balo lembi ande mbule bando tonda na stade ya kikwiti abu Fachibe soki oboyi Fati osali mokilina yango yoki na lobby ONG wana ekolelisa bango batalanga bien je suis de Bandundu et puis j'assume ma parole toko tia barrière na Bandundu avant koleka faut l'accès identité soko za Fati Beton te moyo leka c'est que 2023 ngamo na simbi kwangu gouverneur Fachibe qui salume qui vivra je suis prêt. Ah wala yebisa omoni mwali solo etikalinga mukeme na bombiango Etienne Kisekedi azalaki mutabandundu mumbala ya kolokoso Fati sikoyo mama na bango abotama siko na masimanimba ndo moni na beti boroyo bandundu sefa do bandundu sefati eza asbel eponi ekolo te seke bandundu se ezali géré par monsieur Mboloko Nyamama Fachibe kuna na sima na moni base nanga John Biden bazawana okay ba se griser Mboloko Nyamayela lobby pona asbel wana tokotika yango te tozawana seulement pona ko soutenir vision mkonja mboka na 2023 pona bandundu kuna tokobimisa ba député provincial ande Fachibe bokanga yete ngaye Mboloko na panzi segra bato bandundu ngaye mutabandundu nga awa sikoyo mboso angwasi mboso beto asala kisalu samuna mpangi na beto Fati Beton ya bakwatila beto talanda boti na suka Fayulu ya tadila tina suka awa mboso alobi soki oboyi Fati osali mukilina ndeke nde na velodrome na meeting no ya lokuta fimbo ande Fachibe merci plus 243 85 33 76 452 plus 243 85 33 76 452 Mboloko Nyamama Yele botikala malam bye bye. Abonnez-vous sur notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos publications.